aimables téléspectateurs, amis internautes, bonjour partout. Vous êtes connectés sur EHP Média à travers cette émission. Micro libre que moi, hein, la giga de la presse congolaise, Jemima Ibele. J'ai toujours le plaisir de vous la présenter. Et bien, dans cette émission, je veux recevoir pour vous un pasteur, un homme de Dieu et aussi un artiste et comédien. Donc, il est en même temps pasteur, en même temps artiste et comédien au nom de le jeune, on l'appelle le pasteur Kossi, le jeune lion. Alors, nous allons essayer un peu de savoir pourquoi jeune lion, pourquoi être pasteur et en même temps un artiste et comédien. Donc, symbiose, voilà, nous allons essayer un peu de savoir avec le pasteur Kossi. Mais avant de lui donner la parole, je m'en vais d'abord remercier celui qui a bas un travail de titan au nom des 36e chambres de Demiongo. Tellement belle et de Demiongo. Voilà. Et merci aussi à notre maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants et à notre boss Kota, Amani Kota et surtout de remerciements à Julia Madina Londres, mamie, et à mon partenaire JB Koumaluta, le vrai pétrolier de Dallas et surtout à notre cordon, hein, et Kibumba, Moussala Kitoko toujours en EHP Média, Nazana le jeune lion, pasteur Kossi. Pasteur, bonjour. Bonjour, ma sœur Jemima. Gros bébé, Néo Morolinga. Gros bébé de la presse congolaise, voilà. Pasteur Kossi, Balanzambe Baozoyo na EHP Média, au cours de la maman en ligne, avant de côté, vraiment la masse. Merci, Nzamba Lola Pambola Moutounion, so, aux occasions, il y a Kolanda Bissona Bilili, Nzamba Lola Mona Moko, Jésus-Christ de Nazareth, Nzambo Topona, celui qui est le seul, l'unique et le véritable Dieu à Pambola Bino. Merci. Pasteur Kossi appelle nous tout on zamba benga batu écoute batu na mambebele musoko kuto na kata via masanga musoko kuto na kozala joueur musoko kuto na makamoko babu ya moi ba désordre ba luyenge ce qu'on appelle na po comme serviteur de Dieu écoutez là on a. Merci. Je pense qu'il y a dans sa troisième famille, tous un nombre de 4, des filles, des garçons. Dans sa troisième famille et Kobota mananga ba beksanga tellement trop. Parce que na botama na ba circonstance muzaki un peu pénible et ça là qui ton na botami balinga mingi pe ba beksenga trop alors ba beksenga trop ça donc la petit prince moko boye ko bana na grande terre nanga koko nanga yo akufa pe asonam bongona mama na biso alors vi ba beksenga mingi senga na ko masko moi teti na kola ma teti mutabitumba mais ba désordre makasi te moi lo yenge et tango appelé ye to na komi mo Kristo ba beko ndiko kata muke nazali makasi na robina musique profane et surtout album asuko na bina na vizaka solo la bien yawe ranson solo la bien album asuko vona zo décision na robina so musique anate parce que bien que nazaki mona muke mais na ndo préféré na OK Jazz donc nazaki donc okama fanatique ya Luambo Makiadi. Nous allons au moins la mouki fan na Luambo. Na ba geton Luambo kufa papa Luambo Makiadi kufa na bela parce que na linga ki tellement mingi alors banzembo na tellement na baki na age mukeme na yemba banzembo na belé alors et tant Luambo ça suscité moi album de bima tondu ko embrasser tout album asuka pour nos décision sola bien ndé na tikape ma kamba ko bien musique profane et lelo na kota na service amsala nzambe donc nzamba zwangai na kata ndako bien que nazaki muta teti mo bitumba mais na dosaki peka mo muki batamana tokoyi ba père spirituel na yo. Merci na saluer père spirituel nga pote tcheki ya sala Swamun Ari azana mboka Luanda akendaki mission ko na église za kuna et to tikali awa na moko ba papa sous pasteur Jérôme Kokila oyo azape moko ba papa bazako kamba biso. Donc c'est ça. Quand on dit que tu es père spirituel ou un pasteur de la foi. Non, pasteur de la foi, c'est père spirituel. Pasteur de la foi, c'est père qui a encadré au niveau de l'art, donc père artistique. Dans le monde de l'art, il y a un papa nabiso parce qu'il y a un théâtre nulle part. Quand on a bon samaritain, on a pasteur de la foi. Donc il papa dans le domaine de théâtre et art, mais c'est père spirituel. Père spirituel, non. Frère Kossi, pasteur, le loboye. Ce qu'on côté dans le monde de l'art, on côté un pasteur, ou comme nous dans le monde, ou comme nous artiste. Merci beaucoup. Na côté qui a pour un groupe le bon Samaritain parce qu'ils ont groupe chrétien.
Donc le bon samaritain ba lancer un message dans l'église à l'époque ba lekana l'église qui ba luka ba na nzambe ba travailler musala et intéressant kinga na kende ko porter un plus parce que biso église missionnaire to fanta mimi na livre ya Romains chapitre 20 verset 15 et ce que babi je me suis fait l'honneur d'énoncer l'évangile de Christ là où Christ n'a point été nommé afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. Donc tout ça là que sengo ya côté ya sango ya Yesu Christ et si ka Yesu Christ ya ba na nte et ce que ba te na nte pona to tonga te likola bato su batonga. Donc c'est ça. Alors le quoi tout ça ba missionnaire na mone bon si na te une église na biso su ka une église na biso ka ba ndime église so pe mutaya kita raté ba voisin pe ba oyeba te si miko pe to se na miko te ba to asi ba oyeba te mais si na te na théâtre na bon samaritain ba capiter biso partout. Et gloire à Dieu, tant que tu côté le bon samaritain, tout théâtre na biso tellement partout parce que écoute dans le canal 7 partout l'évangile les autres KNDP. Donc on a eu qui mbela wana nde na yaki pour na bakisape un plus songa na zangi nango na connaissance mukina kwa koza nango. Donc c'est na kota bon samaritain. Balanda EHP pour comprendre parce que tu es ami en même temps pasteur Kosi, en même temps artiste et comédien, frère Kizaou, donc tu es ami vraiment donc des fois tu es le côté maman ya salanda mais côté artiste et tu salango bongo bo comprendre nango pour que les cas bien. Côté no maramuno ya Nzambe, pasteur Kizaou pasteur de Kizaou pour le théâtre bien Kizaou Kosi les jeunes lions. Pourquoi d'abord cause la Kosi les jeunes lions Kosi la combo yo botami nango ya ngwana na français tonka les jeunes lions ou bien combo peka ozion peka na mamba théâtre mais ozala entendre na passe. Merci pour PC déjà ndambu ya réponse par rapport à la question mo tuni yo mo PC réponse vrai nom ngezali Lando Kosi Kosi donc Lando Kosi Kosi donc non Lando porte non Kosi prénom Kosi donc naza Lando Kosi Kosi donc les jeunes lions zaka combo Kosi kaka na ningala te na Francisco Lyon donc yango naka ezaka nga comme ngeza na français pe na ningala donc c'est ça parce que Kosi na monde o ya bino ba pasteur trop de mélange est commis mosa ndé mususu po até le bien il faut kende akiko luka moi kiss ne mo roboé avant bana côté azanga tant quoi soit na kata bible soit na lolemo soit azango na mouchoir mutomtazo simba kiss na ndenge ne mo po akapter bana nzambe na likambo wana o wana te ba pasteur bo mélanger nzambe na makam mususu donc pasteur le jeune lion ko lo banetini. Merci beaucoup chaque fois na baka là où il y a des vrais les faux ne manquent jamais de isa marakiwana David azali mayele mingi nzamba pambola ye David soki nzamba sali biso ngolo to koti bokonde likolo na lukana mona ta David quelque part na puissance mabi les autres s'appuient sur leurs chars les autres sur leurs chevaux mais nous évoquons le nom de l'Éternel et ba nous bazoko s'appuyer na ba chars na bango et ça ba greki na bango muso bazoko s'appuyer na ba chevaux na bango mais il y a comprendre qu'il faut invoquer comment Nzambe or ko invoquer comment Nzambe to na invocation évocation eza biso to sala bango invocation za ba bokiti ce n'est pas invokaka ba esprit or ko évoquer Nzambe zali ko sala ko évoquer ça ko sala appel na autorité sublime Nzambe alors bato muso siko po teya po captiver bande minongo du koloba po a zomoya comme ça bande mbongo parfois kei koluka ba gris na ye mais je crois bien un serviteur un vrai serviteur de Dieu azaka musali ya Nzambe moto oyo aokoti de ba gregaza Nzambe taza sata bien kala ti ko mwa Nzambe donc c'est ça tout le monde on dire na mukili lelo so ba bili likambo babilo ko ça original c'est que pirate tango ezali on peut comment reconnaître le vrai et les faux pasteurs comment les reconnaître bible pesango bible pesinte là et bible pesi réponse babike tokoyeba nzete na bambuma nango le vrai serviteur de Dieu ba bato baza ba adorateur ya Christ. Parce que Jésus dans le livre, il y a Jean chapitre 4, verset 24, a dit qu'il est revenu où il est déjà là. Eux, les vrais adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité. Donc, les vrais serviteurs de Dieu, ils vont adorer Nzambe en esprit et en vérité. Ils vont Nzambe et ils vont comprendre que Kembo o Mkelingo Pesa, ils ont ngate, ils ont Nzambe. Donc, ils kitaka liboso Nzambe, amimuni muto pamba, bongo Nzambe nda to mama. Les faux serviteurs, ils ont oyo lelo. Ba miti na place Nzambe il parle que de bango nga soko yo komona na kosala boye soko yo na kozongisa boye nga na za boye nga mais Christ a za glorifié na ba prédication na bango ni na ba intervention na bango mususu donc c'est ça
Pasteur Kosi, Ozawana, serviteur de Dieu, ou talape baningano ba serviteur de Dieu, comment est-ce que ça fonctionnera? Est-ce que on croira qu'un miracle oh le lodo sa mon ba église nzambe ke no ba prier le pena yo be ligoro do pe bimi moi nyoka mo bezaki nango mutatambola ka bonzo kana mwa mbisi na likolo ba bendi pena mbisi pena ba sende abimi yo pena likolo wana soka ba délivrance. Ah, j'ai mis ma gros bébé, ma camboire. En fait, c'est quoi? Moi, je crois au miracle. Parce que la Bible dit ceci, le temps des miracles n'est pas passé, n'est pas fini. Mais, dans quatre miracles, il faut examiner quels sont des vrais miracles. Non, c'est le comment nous avons bâti Moïse, habité par Pharaon, obim sa peuple n'a libéré peuple n'a. Mais c'est avant que Moïse a une démonstration et mon Zambé, à bois qui, avec Moïse, aux gens beaucoup n'étaient, bois qu'à bois qui n'était comme un serpent. Simba serpent, Moïse a simbi serpent et son n'était. Quand on accueille pas Pharaon, Moïse a zui n'était au Zaginango, à bois qui, pour la Pharaon démonstration, et n'était comme une yoka. Pharaon pas bengi ba magicien na ye, ba ye, ba bois qui n'était, ba bois qui banzete. Babo qui n'était mais banzete. Moïse est dans un moko, bon babo qui banzete et comme banyoka. Mais pour la différence c'est là que ça que Moïse n'a même pas tindie. Bible biete nyoka ozaki ya Moïse ameni banyoka na bango nyonso et Moïse asimbi ezongi nzete. Na kata mukilo tozana ba service tozana ba ça que signe contre signe, puissance contre puissance, démonstration contre démonstration. Donc Moïse a boaki nyoka démontrer puissance en Zambé. Pharaon peut ba magicien ba boaki ba laisser démonstration satana. Mais en fait de compte o ya Nzambe et melaki ba nyoka ya Moïse. Alors bablo comme susuwana nabo kota na polémique mutamta binzamba osela mutamta na dimension nga lokela Nzambe na ye tozana respect ba sela Nzambe mususu na ba o ba pengi na ba pengwite mais peuple déjà fongola ka misu miracle nyonso za miracle uti pa Nzambe te. Parce que Satan n'a pas ça comme miracle, Satan n'a pas le baka. Et d'ailleurs, na vie na yondo zaboye. Si na bato ko ngondi na ba témoignage na bango solo, ils a des personnes. Témoignage on zamba selo na o Satan na selio. Satan n'a pas dans au couple de Satan un peu témoignage. Nabi na bandeli bien. Je pèse mes mots. Ceux qui ont ba témoignage ko ngondi ma des personnes ba ko témoigner malam pona yo. Nabi Nzambe na Satan. Parce que dans Marc chapitre 5, fouya gada tant côté na Yesu, abandi ko témoigner. Abi mwana Nzambe ya likolo likamniza entre yo na ngai kotungisa biso te Satan a témoigné déjà donc fuya gadara o les gens ba démon zakebe ba liko témoigner ba ko que Yesu Christ ça moto uti likolo ba témoigner pas Jésus yemoko et de témoignage mususu ezaki o Nzambe témoigner pour na moto Satan a témoigné pour na ba te belé et bien Acte chapitre 16 verset 16 la pitoyenne mon n'est-ce pas Python a ça témoignage sur pour apôtre to apôtre ba leka bike bato baza basela Nzambe solo bondi mabango baleki lobi so sabi bato basela Nzambe solo bondi mabango babi Paul se fatiga tonga lembi abenga ni esprit wana akei moi ke ba ça témoignage ya solo mais Satan mta osala ngo donc c'est ça les lopé bato musu ba ça témoignage ya solo na ba démonstration ba ya puissance soit disant la parole de Dieu ba makambese na ngo pe mais Satan mta sala ngo. Donc, ce qui va être original, et c'est que pirate est allé. Donc, original, nous sommes dans les originales, c'est Jésus-Christ de Nazareth, au hasard original, et Satan a pirate. En sala, comme, le diable se déguise comme un ange de lumière. À se déguiser, local, ange de lumière, à quoi il n'y a pas péché message, à quoi il n'y a pas sali miracle, mais ça n'a pas s'embêter. Baba Jésus, il y a la Bible. À ça renommé, Baba Jésus, il renommé la Bible. On a aussi un miracle, on a un miracle, mais un jour, on a un donc c'est ça. Pasteur Kosi, est-ce que Rosala vraiment même ma vie n'a pas l'ensemble oh nous surtout le que papa ba te arabi so liloba dès le départ papa na so ba dit na bala on dit ba te arabi so on est moi bien té na sens ni ba le ba que non comme la masanga eza mabe donc comme la masanga eza mabe or to ke pa ba sango kuna bango akova ne pe business ni banda boîte bière na meli mais lobi na a célébrer messe né avant ka a célébrer messe a meli pe bière né mais ba ça na nzambe mona msu ba melaka na bango mais na ndenga ya kuzu mais na bana
nzambe ateke no komela te na kota évangile wana ti ya komela masanga pona yo étant que le jeune lion olobarango bateyaka biso mabe ou bien pona na komela nango zango mabe te parce que babi un peu de vin hein, pour l'estomac. Merci beaucoup. Nous nous rectifier parole morolobi. Papa na biso be di na bal bateyaki biso bien tété. Pour dire seulement que quand je dis ça, c'est pourquoi parce que que comme masanga mabe. Mais la plupart monsieur ba sala ndemi mususu pe ba melala bo masanga le ko pe boyela même au sein de moi le bitin. T'es ce communique que melana masanga ko ça no mabe te melana un homme de Dieu le ben. Mutu oyo azamu yibi. Encourage ba miyibi parce que azamu yibi. Mutu aza impidique encourage ba impidique. Mutu oza sérieux atinda pe to aza sérieux. Totika koyeka mela ba faiblesse nzoto na Bible ke soki koya na odijo pengwa na yo okosaka bato makambo eza na Bible te ke komela masangeza mabe eza mabe te komela masangeza mabe. Bible bi ne vous livrez pas du vin, cela vous amène dans les débauches, mais au contraire soyez remplis du Saint-Esprit. Voici mon corps et mon sang. Sang wana to mela za ni 20. Dans la confusion ça pas batebele. Batebele baza na confusion oyo même basa na nzami bakota kata confusion oh. Tomba lo bila vin na Bible. Tomba bila vin na Bible. Ataka lelo boy tomba vin musu eza 0%. Eza loko mongote ata bebo PC yango melango. Vin o baloba eza est-ce que vin o langue saka to ba vin o za 12. Donc c'est ça. Siko lokola batu lelo muta melaka na ye po ye kamela aye kamili vexé OK un peu de vin pour l'estomac. Veni balobeli. Faut y ba veni balobeli. Ils avaient un langue sakate donc c'est ça. Yango te comme mela masanga eza mabe. Et tina bato makambe belé. Bato nyonso ba mela ba masanga soka langue quit ba ming ba viola ba danser na sa quit be fa quit. Ming ba loba ba n'importe quoi liboso bato ne faire quit. Exemple dans la Bible pe mutu mwa sala bongo Noé lelo ayeko modi Cham et Cana plutôt. A modi Cana pourquoi parce que a langue masanga langue vino. Atikali bolumbu mwana ya moni mabe parce que mwana ebe ko bomba bolumbu ya papa na été parce que na 4 personnes c'est belé mais dis-moi Arthur no wasa ki zaki bien te ya omela masanga langue donc c'est ça pourquoi Nzamba interdit Jean-Baptiste amela ta liqueur mokote pourquoi Nzamba interdit zaki ba pesa Samso ata liqueur mokote ceux qui zaki malam fati na ba pesa bango donc c'est ça eza mabe so musena Nzamba zolanda so mela masanga loko bongwana ya mabe eza mabe. So you pour payer autour de masanga et c'est que on habite en une la masanga donc c'est que yo moza na solar munene au bon mama mais nzamba lola azana posa na yo repens-toi tiko mela masanga ponto atiko mela masanga avant to kota skona domaine no ya makambo théâtre na monde o babino ba pasteur hypocrisie comme makas au moins un homme de Dieu na milieu basala nzambe azosala quoi comme si semblait comme si bozaka na bolingo homme de Dieu mais tant le balukana sima bino na bosala na mabe au mona pasteur basola raté pasteur na pasteur ba confiance et comme tu na ba cher mutana kata cher a ote moko pe que pasteur le loko abwaki boy abwaki li pasteur moko boy na kata makama nzambe ba jeter komi ngando moninga boy na zalaka na bandaka évangile batu bazalaka te batu banaka na bango lelo bazala susté moi qui ngai mo komi na kata makama nzambe surtout na mino basala nzambe toza batu mutamutaza na réflexion na ye mutamutaza na ndenge na ye polémique ya basé na nzambe bani no awate ibani na Bible un jour pe bandi banga basa polémique ana biso za Apollos biso za Paul aloni Apollos abwaki mai nzambe mutakoli saka donc c'est ça mais zabli au moya kwa prier na kata ba via bato na basé na nzambe eza bavant kaka moni tout serviteur de Dieu faut en écouter ensemble à bengaye et puis mo ba fidèle à l'église to benga bandimi ba ko ba pasteur na ba polémique belé na na bi ke likamo muto pasteur na lobaki ke albi ngo pona ye to ba n'époque mona ki chasser zaki bato ba saki ke évangile te mapena ki chasser makasi ba zwaki relève zaki ba jenga sonika futa ba na soute non yom to bia ko na soute fa yo kana ndenge ninga zaka mon général za soute non so landi chaîne oyoka bazaka na bate maka ba pilier bazaki wana ba pasteur bazaki 4 bakanga 4 kwa Kinshasa le fond ndima bon parce que bazaki batu oyo ba pesa ki évangile forme mo susu boy oyo mutu sa landaki 4 ans banan Sony archbishop Coutinho Fernando
bazali moi 4 si pasteur Konde donc moi bazali moi mingi kaka donc 4 moi bakanga ki wana mais so babiki ngai tozaka bato tosaka musana Kinshasa lobi mabete akosi na epete asepe lisumu te donc c'est ça ceux qui non ngana bla jetote na bla histoire ba changer kango te c'est ça histoire ils ont une histoire est-ce que mutali boso mbine monsieur za inga te ozana moto jo banda premier jour batilo micro batilo caméra liboso ozana mutali boso ba histoire donc tomba tanga jema azana mutali boso wa yambaka na vie so mutabi kinga na mutali boso yambaka na émission est-ce que mutanse lulendo ngana yo kamtema pasi te parce que ça bon ça histoire c'est ça. Voilà, tous on a sikoyo na facette na mususu ya comédien. Toke dans les bons samaritains. Est-ce que groupe les bons samaritains boté arabiso na ba pièce na bino toujours nzambazara toujours voilà toujours nzambazala na ba pièce na bino. Est-ce que les bons samaritains ils ont vraiment groupe chrétien? Ah, question ton tunyango mais ba tumsu ba bi oh aoye bana été aux angisha za to wapi. Groupe les bons samaritains, c'est un groupe chrétien. Déjà groupe chrétien. Ils ont slogan, mais c'est un groupe chrétien. Parce que tous les groupe Sinac, groupe évangéliste, groupe Le Réveil, et les bons samaritains, mais les autres sont tali pénal dans le groupe, on a tout, on a tant de combo. Au moins, on a quelque titre, oh boy. Mais le fond, acteur, actrice, t'es qui bon zambéza. Ce que question on dit que retourne à bango. Mais dis-moi bon ça m'a entendu que ti de l'autre côté c'est ça mais au ba groupe tangi wana ba yana biso otokutaka ki retourne na bangonde ki bozaki groupe chrétien pourquoi boso groupe chrétien selon constat yo sali donc c'est ça mais ngana bika ba groupe chrétien c'est que ndo bongo okumisi que bon ça m'a été da groupe chrétien donc c'est que bomi comptable tikala ka bino moko groupe chrétien ya RDC wana ndio zoloba mais tant autant mon nzambe tayi sabiso ke bon samaritain bosa afierita bana nzambe donc c'est ça ozamba ndeko musu pementi okotuna bango pe ba groupe chrétien so ba ibia combien au moins parmi ba groupe otanga pe bon samaritain na kati donc c'est ça siko na kati na bino bon samaritain bo bana nzambe bote ya rabiso mais ba séparation lisusu to moni pasteur alité akanda alongwa est-ce que ko na but o ya longola na bon samaritain je pense que oyambaki oyambi de une émission non oyambi été hein. Non, il réponse est non, tout noté, papa. Kasi yango lati, il y a dialogue, n'est-ce pas? Et on a tenu deux, il y a bien une émission. Nayambai. Tout n'est sous bien. Il me doit y bicha longo, linga no yeba ngote. Moi qu'on a quatre ou on appelle à moi un mot pour la cata groupe le bon samaritain. Donc on a bien souhaité parce qu'il était à Kanda à longo pour ça la vie naïe. Donc c'est ça. Raison oye moi longo limo comme taye bien donc atenga maka longwa ki na vision il y a le bon samaritain puis longa na mama nzambe ninga le bakena ko papolo wana et tengi msake moi mkenga na pasteur de la foi avec teyo pena na monyo za mama. Je pense que moi ça mieux placé au blaye moko donc on a évité oh il tient à Kanda moi ça mais yemo comme le blaye moko donc c'est ça. Pasteur to bana pour faire ki zao artiste et comédien. Oui, que pièce ou tout ça, ça pas pièce. Au jour na yo, total pays yo to na musano, mais pièce autre ça la soki na ebaki. Est-ce que moi aussi que pièce on a vraiment accroché? Merci parce que ngamo dans un des temps to yaga, so mo zote ya bi okopa na te bien. Mais so mo te biso que félicitations te bien, l'exape que c'est musala bien. Alors de moi-même na ebe déjà que na sali bien na Facebook to komelenga. Batone ko sepela mususu ezaki na épisode na lekiti monaki ah tout le monde faut poser à quitter donc c'est ça et c'est que musala salamaki et ba place singa ba finga nga ba finga ki ba place singa ba linga donc place singa ba finga so ba finga c'est que na musala bien place singa ba linga so ba linga c'est que na bien donc dans l'ensemble hein, alors j'ai battu un travail titan. Et lorsque c'est pesinga olobaka no boy mena kuna pièce soki na ebaki oyeli biso voix moko boy ngana oyebalanga te lobana ona bala nzambe bala na EHP ba comprendre que na mpe na frère Kizao voilà moi c'est la giti ngana bina yambi pasteur la mi artiste comédien quand tu comédie ba se retrouver parce que non frère Kizao yé mo pandi les jeunes lions bon zaki wala na saki na kombo frère Kizao démarche c'est un peu bizarre et
accoutrement ezali bilamba minene po ya taille na ndoko on kaka na ndoko préféré na oya minene et voilà nga pe changeaki donc na ndolo bana vona olobela siko donc yango na vona ndolo lobela et ba pese ko ya no changer susu ba yo kanga make na tonalité sko ya bata konga ngambo ba Brazzaville pano komi dans mikolo na ba bon mouvement critique ba mo mkiba mo ba ka détendre ba ti a critique na émission gros bébé de la presse non tant bata liso ba comprendre que auto loba donc ba comprendre que yo zo bilanga mingi ko bilanga mingi ti donc ba comprendre donc wana to bombi to lo bon sou bien pièce et fungolo ba mbebele te ba branchement ba relation sous ba nzonding so comme so belé à travers pièce nzambe asala ngolo soka sepeli donc pièce yo il faut linga de ba place à belé donc c'est ça ote belé et ba nzonding pe ba benga la bango e ba benga to tala kaka so ba benga na za presete pour les grands nzonding mais ngana sambela nzambe soki nzambe apermettre que osala mosala parce que ton okendaki koteya soki nzambe azali te na makambo te na okete parce que nzambe aza na ye te donc c'est ça mais bato babengaki si tout va bien semaine prochaine déjà tozala nzonzingi moko na bandeko moko ebele na bandeko mosusu bandeko kiunkiu bandeko bosco mbumba bandeko taylor na bandeko mosusu bandeko manzaka mo bandeko mosusu ozala na nzonding ndenge komda osala ngo yo que étant qu'un pasteur osa ba nzonding na bato ba moi ba païen ofana na bonde non nzamba asala biso ngolo na groupe le bon samaritain bato yebi ko respecter biso tozana ba leader lava respect za ke belé tozaki na ba mao kivula na ba nzonding tozaki na ba bandeko micho bozo tozaki na ba dadi ditambala tozaki na ba te belé ba leya balé andaya batebele to jouer mususu na mama top donc bandeko dada international to jouer respect zaki parce que bayebi ke muto aza serviteur etongo ko sala to bayebi ni to ko sola na bango donc eza vie eza question mutu moko faut me pesa respect ne ko na biso ba faut me pesa Valérie na ndoto na yo donc on me pesa Valérie donc Valère ne ko na biso ba Valérie so me pesa Valère ba pe pesa Valère donc c'est ça et faut ba ke théâtre na Bible nanga banda Acte chapitre 19 tangango Acte chapitre 19 mobimba de 1 jusqu'à tangango ko pa ke théâtre na Bible mo théâtre na Bible et ba chrétien bande au salon donc c'est ça rôle wana nga pesa ke rôle la fois qu'ils a au passer de la fois psengai mukambi rôle to ça tout on doit le même nene bwana mais quand ko changer ta démarche na changer ata mo vona mais qui peut voir simbe sinon donc rôle passer de la forme de psengai et nga mona amplifier ki rôle nanga mon coach oh mais kasi naza ensemble ko na ici nga na uti na ndako na wekela théâtre na bon samaritain aza coach si depuis dans l'église na yo bo prière peka na bon samaritain tenga prière na bon samaritain te na prière na centre missionnaire Sema Antioche oui quand même na père spirituel na apporte tcheki ça là pe pasteur Jérôme Oaza molandi na ye les bons samaritains bo sangisi des églises ba église na église bo sangani ba église donc deux églises mais ba église oui il y a les bons samaritains oui donc c'est ça sikoyo bana nzemba olanda yo pesa bango adresse ba o ba koya ba pot kin aba vacances sawa ba ya pena kokutana pena boye moi prière moi une adresse place église vraiment ezali merci beaucoup adresse est bien ça téléphone nga parce que on des adresses ne to kutana ndeko Julia o te Angleterre to kutana na ye adresse soleza ezaka numéro nanga donc numéro ezali plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 donc adresse yango ande voilà bana nzemba zo ba ko leka boité mais quand moi verser mo bolenta mo mukie muto dane ba problème na moi préoccupation ba inquiétude tango comme ça nzemba zo ba azo moi kimia de la part ya pasteur Kos. Merci beaucoup bande connait so bana nzambe nzamba lola pambola biso Bible bi racheter l'état quand les choses sont mauvais tant to komi za tant oyo makambo komi kirikili lokola batapoza balobaka makambo komi belé oyo soki nano yamba Yesu Kristo tena bon mono lokola mokoni pe mobikisi na yo okozala nulle part poza pamba oza musuni liboso ya bayini na yo musuni liboso bandoki
Mais ceux qui sont 4 na ça la force non parce que dans un genre 4 vous les petits enfants vous êtes dédiés, vous avez vaincu car celui qui est à vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc il savent dit 4 na ça la force non peut fierté à vie na yo. Sinon les mbaye ceux qui sauter il y a un grand citant ya ko bongo la motema connaissant mana Jean chapitre 3 verset 16 Bible car Dieu a aimé les mondes qu'il a donné son fils unique afin qu'il concorde à lui ne périsse point mais qui eux la vie éternelle. Vie autozo vivre et sa vie terrestre ou isa na bandelo nango ko suka mais vie éternelle sa vie ou suka raté pe si la raté atana kufi lelo lobi na ko vivre lisusu mais soki okufi mo pagano yeso zakati na yote soko kufi oke na lia trauma. Mais moi, nzambe soka kufi ake na Saint Abraham azozela jugement azozela élévation salama pour que ne ton mana Christ eye ako vivre vie éternelle parce que tant Adana Eve basumuka ki na kati ya jardin Bible lobi nzamba a péché ki bango ba kota na jardin parce que ataki ba ange basimi mopanga ezopela moto pour que ba ki ko simba arbre ya vite so ba ki simba arbre ya vie balie ba ko zonga na bomo ya seko. Or, les banditons d'ambassaki moto pour que muta vive la vie éternelle. Mettons Adana Eva baby si nzamba interdit bango. Fallait siko mutu moko ayeko inaugurer de la sika pour que bato bazonga na vie éternelle. Et Jésus-Christ a sopaki makila na Bible que na Hébreu Bible Yesu tanga sopi makila a inaugurer de la sika pona biso puis azongisi biso na contenu na Nzambe. Yango Jean chapitre 3 verset 16 n'est ko confirmer que car Dieu a été aimé le monde qui a donné son fils unique. Donc tant on dit Yesu ne azongisi la biso vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, dimila Yesu Christ na bomo na yo lokola kolpe mo bikisi de vie éternelle ko zongela yo. Donc c'est ça. Nzamba la pambola biso. Amen. Donc on a l'andini surtout il y a EHP Nassir, bosi maman li pamboli de maman GH, la maman de cœur, maman de tous les enfants, maman ça semble la macasse tant on a mis pasteur maman et ça les pena bien non ma fille. Vraiment c'est très bien ben ensemble ya EHP bah se retrouver na maté à papa. Ce que on a peut-être mo batu maman bange za te, on a passé au boka te. Mbote na bato nyonso oyo tosambela na bino prière en ligne ba maman bose beli na ba papa nzamba pambola bino groupe ya Jésus m'a libéré groupe to sa bino en ligne chaque boutou nzamba pambola bino bande ko nyonso obolinganga nzamba pambola bino mbote na basena nzambe nyonso bozana na partout dans le monde au bose na nzambe car en Europe té na Amérique té na Asie pe na Afrique pe au bose na nzambe nzamba lola pambola bino. Donc c'est ça. C'est qu'on se marie? Non. Pasteur qu'on se n'a pas été. Vous avez fiancé? Bientôt dans Zobala. Non, pas na fiancé, mais bientôt dans Obala. Vous avez bon, vous avez célibataire? Non. Un pasteur, vous avez célibataire? Pas trop de polémiques. Donc bientôt dans Obala, c'est ça. Voilà les goûts, les couleurs, parce que vous avez la colonie. Ah bon, et ça non important de les colonanga. Parfois nous sommes n'anga mingi, as école mobo, et tant on a n'anga kasé école boy. Ok boy donc pasteur ko ça zaka mutu congolais. Nazane école na botama nango. Couleur préférée. Couleur préférée nanga robomba ba sentiment nanga. So mutenda nga sanga si vous êtes tout nango na couleur préférée. Mais là je vais me oser ah non alinga nini rouge blanc ate le kono kende bena le rouge blanc. Non, so mtenga kabela nga to mtenga sanga bolamu. Alors le kaka nga moko yana oteka fona ba TV nga couleur boy non. Na tuni au pasteur konini pasteur ko solinga oliani lo bangani ni o tu baliaka nga pe na liaka ngo. Te na oyebi so nde siko. Oliaka ni. Naninga ka loso na madesu batia sukal. Pe ba mimisunya zamba quoi. Donc antilope batia musaka nanga ingai. Donc c'est ça. Le pasteur tout oya bosala basala nzambe. Tangela ngata mibale. Oyo mona ki basala amsala bien. Na kotanga bango tipo bazebele. Donc c'est ça. Donc o nyo sala musala bien, yona ndina sepela na ye. O nyo surtout na se alliance ya Jésus que de Nazareth. Ozo sala nzambo sali kona se a mélanger te bangwana. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Merci beaucoup pasteur Kossi pour l'invitation. On a un petit dernier mot par rapport à l'émission. Merci bandeko, tuza bato na koyi contribution na malobananga. Soki na beta ki libako, soki na saki kamu sepesa ki ote na langage langa. Tous en a posé éclaircissement le Cameroun le baki na éclairci yoto ba suggestion to ngosanga remarque plus benganga na plus 243 52 667 plus 243 52 667 de toko solo là. Donc c'est ça. Donc plus 243 52 667 de toko solo là. So na beta ko le bako limisa pe
na osepela na saka déclaration pour na bana nzambe botala. Ok, merci ndeko na yimi kamboza na ngote na problème za na ngote. Mais na mukana na Job chapitre 42 verset 2, Job alobi, je reconnais que tu peux tout éternel et rien ne s'oppose à tes pensées. Donc Job abi na yebi ke nzambo saka nyonso pe lo moti s'oppose ba pensée na yo. Pensant nzambe na vie na yo, o nzamba kase pona yo ata motelemi ata muina telemi au longa te yon donc sa déclaration na yebi kambo yo tungisa ote mais poser foi na le banzambe o na lobi na yo o yo kingai et le banzambe o ndeko ma miracle na vie na yo parce que le temps des miracles n'est pas passé et n'est pas fini. Père très saint Jésus-Christ de Nazareth na sambe pona munyo sozo na nga siko quel que soit problème de quoi zanango quel que soit temps ezui zamba makoki nyos o dépendra na tante pe na circonstance te pamba tuza mettre taper à circonstance tika opikisa moto nyos alandi awa wazana problème mokanda azana problème libala azana problème bana azana problème mabota tika ozo yango na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth et comment na mikanda ete moto zwaka o likole pesi tika nzambe alola Yesu Kristo wa Nazareth apesa yo o simbo eza posa mutema na yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth na sambeli amen. Amen, pasteur Kosi. Ezalara bien, comme Moussala Nzambe pe na plateau boye au sentir que Kibonzambe na ce niveau onction na zo ajibe kumaluta kalamite na otinde no na Suisse, na Londres ya partout ba fan na bozwango Gabingo na France na otinde longo Gabi sana funa France lisus na tinde liongo Fulgence Mukadi na Manchester City yope zwa ya yo ti nouvel ambassadeur de Dallas na tinde liongo voilà donc Julia Madi na Londres mami et yo pezo yango ba fan na tout de partout je vous aime bien Dodi Lukoki Lukaya na Suisse et je vous aime bien Dozu Maté et pas pasteur Bokinenga lobby en tout cas sans polémique a lobby très bien donc pona yeko na album B album lam do atei kaka et doit parler. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Hein. Je vous remercie, vous tous qui étaient branchés ce côté sur EHP Média, surtout de remerciement à notre maman. Maman GH, la maman de cœur et au 36e chambre Dédé Miongo, maman la mande fait belé Dédé Miongo. Vanana yes, naébité voilà, c'est bien moi, c'était bien moi. J'ai mis Maïbé, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche. Voilà, je vous aime bien, je vous aime. Nous allons nous retrouver au prochain numéro toujours avec moi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.